Amis de Manchester, les amis du monde entier, en tout cas, bonjour, bonjour, bonjour. C'est sur ce fond sonore de bruit de Fabregas Maestro qu'on écoutera un peu du dendologie, de la dendologie s'il faut bien le dire. Voilà, tu marches, tu marches, tu marches, tu dendes. Voilà, tout a valvi tozako tout a na lelo, toko tout a na masolo nini bandeko babulingo. Toko tout a na masolo oyo tokutaka l'air moko na kati na ba WhatsApp, kati na ba internet, il nous arrive deux fois batomosu bazarata rutangate batomosu pe ba partageate. Moi on m'a demandé de partager mais je viens partager ça au cours d'une émission, c'est encore mieux. Entre-temps au bazin la posa ko denda ba denda, ce n'est pas ça mon problème. Nabi to tout ana melelo to tout ana na kopesa mbote na sœur nanga ya confiance, ma petite Ketiana la Piranha, une rappeuse que vous connaissez très bien de Kinshasa. Donc, en tout cas, Azo préparé clip Moko Oyo et Gosala Biso peut-être qui toque au c'est parce que vraiment, bah début naïe tout le monde qui a bien, Aza comme matassé comme attaqué. Ketiana la Piranha, un grand bonjour à toi. Pourquoi pas dire bonjour aux amis de Manchester, encore un bonjour à Blaise Simbo Monta, Sami Benza, S. Benza, vraiment le dur, Sami Benza le dur, un grand bonjour à toi. Tobo Sanité Domi Kinsala, le grand sponsor de ces derniers temps. En tout cas, Domi Kinsala, Bambo Tenayo Yangwana. Cyril Modogo, le président de la communauté congolaise. Guy Bochard Moulongo, l'homme des actions concrètes. Et Kokon Joko, le James Cameron congolais à Manchester. Je salue tous les autres amis de Manchester. Je pense à Firme Bondo, Vivien Bondjeka et aussi Vicky Bonjeka, pourquoi pas Roger le Mongo, le métier de Salford, John Kaloubi et Yannick Moulonda, je salue Capo aussi, pourquoi pas tous les autres amis, même si je n'ai pas cité, je ne peux pas oublier Fernand Ludovic, Mondele Nabiso, Fernand Ludovic, en tout cas, Bambo Tenao et Yangoana. Les Mafuta en Espagne, un grand bonjour à toi aussi. Hippolyte Makela, on ne peut pas oublier notre fameux caissier, notre super caissier qui vraiment nous a aidé beaucoup. En tout cas, toutes nos félicitations pour le travail escompté. Merci, merci à tous les autres administrateurs aussi. Je pense à Patrick et Fanny, même si le travail empêche certaines personnes d'être avec nous. Cosby Ungu di Bambo Tenoy Angwana. Et si je disais bonjour à moi-même, Raphaël Ngoma, ça c'est votre présentateur aujourd'hui. Bon, c'est pas de cette façon-là que je vais me présenter, mais en tout cas, c'est Raphaël Ngoma. Entre-temps, pendant que Tozako Denda, Masolo Zanini, Bandeko Babodou, Nabaki Léon a éliminé na moi comédie. Masolo a été Motomoko, docteur Moko Abimagi Sikalobi, Ngai na retraité ba malade nyonso. Retraité ba malade nyonso, problème est zaté. Alors, un ami qui s'appelle Roger Malala, il était malade. Non, c'est pas Roger en tout cas. Là, je dis bonjour à Roger, mais c'est peut-être pas Roger. Un oncle à un ami était malade. Il a dit, bon, le docteur dit, moi, je traite toutes les maladies et je peux les guérir. Ce qui, traitement l'anglais, a dit 10 000 francs. Traitement l'anglais, a dit 10 000 francs. Yo, siko, soko, yo, foutinga 10 000 francs, na traité maladie na yo. Ce qui, obi kite na maladie na yo, et ko senga, na futa yo 50 000 francs. Alors le type tellement kazali na posa ya mbongo, ceux qui a qui na bampia kana yeso pa mona ika ke aloko ayo ki bongo abike non, azana ba tactique na yeto ba technique na yo ayebi ke ako kamata moyen akoluka moyen ya lia 50 000 francs. Alors bon na kokende ko mona docteur wana. Akei ko mona docteur, bonjour docteur, bonjour monsieur, comment vous allez? Alors moto wana alobi na ye oye nini tenazo bela nini, oh j'ai perdu le sens du goût. Vous avez perdu le sens du goût. Ok. Le docteur sourit et dit à son assistante, l'infirmière, maman assistante, ramène-moi un peu nini. Il y a une bouteille wana qui soit jaune. Bouteille wana liquide wana jaune. Allez. Aïe, Amélie si est ici. Mais entre-temps, Amélie c'est ma qui soit jaune wana. Sikoyo. Et là, on est motonga, le dit, oh, docteur, à bois qui a bi pouah.
Mais docteur Omelisinga Masubabi, ah voilà, tu as retrouvé ton sens du goût. Donc, Gounayo et Zongezo Sala. Maintenant, tu me payes mes 10 000 francs. Le type sans discuter a foutu 10 000 francs. Ah! Ah oui, mais docteur Ondeni Azemaye Bongaï na Katsek Ngam Nolia Mbongo parce que na le sens du goût et Rosala, moyen à ko. So ba pesi le rone di mai ori ba goût ezate, moyen au sala ko cracher mai ezate. Okoyi ko cracher mai en tout cas sans que ça la mabe na monoko o ko cracher te. Yesu ka le na docteur le jour suivant aye les sous salbi ah. Docteur ngaya wa masolo ezali mabe. Nini? Oh, nazo perdre mémoire pamba na o reconnaître sous makambo le kaki lobite. Yango wana na lingina ya osal sanga soki ko big sanga na makambo. Soki ko big sanga na makambo gu. Ozomona. Voilà. Docteur Abi, ah bon. Ah. Mais on dirait que la pétro, hein, bon, on a évité ce qui est là, on a ça là. Mais attendez, c'est pas grave. Moi, on a dit que on a big sa maladie, problème pendant la maladie, on a un problème. Abi maman c'est essentiel nga liquide wana jaune wana lobby wana. Yela nga bouteille liquide jaune mosusu wana pona monsieur. Ba jus liquide ba pesi a cracher sous a boaki. Abi mais on pesi nga sous masuba. Oh, on pesi nga sous masuba abi ben. Donc on doit reconnaître que eza masuba donc lobby ozara kiawa. Omelaki Kara Masuba, donc on reconnaît très bien. Ah, je me rappelle de ça. Bien, tu te rappelles que Omelaki Masuba. Ah, voilà, donc, docteur Alobi. Ah, c'est que Obi qui fout 10 000 francs. Le type, vraiment, il ne pouvait rien faire. A foutu 10 000 francs, PAKI. Bande Roba Bolingo, le Kouta, Ezali Mabe, Wana, leçon morale, Yangwana, ceux qui n'ont pas un médecin, bête la médecin, li solo, yake, Ozaina maladie, pays à solo, mais ceux qui ont commis maladie, commis à l'Okuta, na bandi lokuta na yo ekosukela kaka yo moko. Pour mon exemple ya tata wana lingaki kosa na maladie mais a retrouver mémoire mbala mibale. Bande ko babolingo na poto soki moto asali mabe balobaka. Aza peut-être un problème mental. Ou alors aza na problème mentaux. Mais biso en Afrique makamo mosusu ezala lokola tobenga ngo kindoki. Mondele moko na komba David Fula a keiko violé ba bibembe. A violé soki bibembe, soki une vingtaine, a boma bato pona kaka violé bango. Alors, ko violé, ezali makambo, to ebite ezali mabe. To dénoncer yango, à chaque fois makambo, yango to dénoncer na mboka Congo, ba maman bazali toujours ko subir ba service wana sexuel banda kala. Ezali likambo oyo moni, pe ba combattant na mikiliawa, bazali toujours ko revendiquer d'abord le monde entier, pas seulement les combattants, mais surtout, motomoko ko ndima makambo na te. Na poto awa, soki moto a violé, balbi tele muso azana problème mentaux, azana ba problème mentaux, to kene totali ça et pas ya munganga. Donc, au moni différence ya culture. Ce que je veux vous apprendre ici c'est différence ya culture ezali tango biso to mona ngo za kindoki, ba babite moto wana azali na ba problème mentaux. Donc, juste un problème mental, et ça, on sait que monsieur David Fuller, il y a un Nekov, so lingotanga histoire, on a beaucoup de Nekov radio, Nekov radio, n'est beaucoup de nini. Balobi, David Fuller, ce n'est pas le Kindoki, l'homme qui a violé, l'homme qui viole les cadavres. Donc, il y a Aboma, ce qui 200 personnes, plus de 200 personnes, Abomarane, Batouka, Rapona a violé. Donc, vraiment, lobby te na Afrika to robeza kindoki mais awa ba lobby ke azana ba problème mentaux ba kenda batala ye soko nini mais soko vérifier pe ba identité ya mutango omona kazana na mwasi na ndako azana bon problème mental ngo ya nini. Donc différence à culture raison ça la ke bango ba juger ngo na côté na batali na côté mental tout ça. En Afrique moto s'énerve ka mingi boyebite ke azala kana kanda za bakanda mususu incompréhension exactement sur autisme mais biso et pas la biso troye baté trobika yi abotama bongo azaka kanda voilà donc botala bien na ba famille to botama mona mo azaka kanda ko soigner sabato donc to yebaka tina na yango te mais parfois ezalaka malade parfois ezalaka autisme mais il faut que ko aider bato ya marque wana pour que ba comprendre pona nini eloko nini za ko sala ke moto wana azalaka kanda. Bandeko babolingo on a le bien makambo ya solo makambo ya lokutate et c'est vérifiable. Donc voilà ce qui se passe.
tosilisi na histoire nini cortège ya Félix Antoine Tshisekedi elingaki koniata moto ya moto atutamaki mpe akbayaki na se ya mutuka etikalaki moke moto wana aleka na mbeka kasi nzambe meresi babimisaki ye basekuraki ye epi abimaki sain et sauf na yango nsima wana Félix Tshisekedi asali plein bimpanga nzato nini. Est-ce que ezali démonstration de force oyo ekomi kosalama lokola dernièrement bato ya opposition basalaki marche to mpe bamosusu baza koprévoir basala mpe marche mosusu mpona makambo ya seni ye alakisi bato ke ye mpe azali na force na ye azali toujours na estime ya peuple mais en tout cas toyebi te soki ezali nini 2023 eza kosapproche bientôt les élections mikolo yango etikali yaka ya kotanga donc mandat ezali kokei na suka aza kosala l'impossible pour que a garder poste naye à président de la République. Je crois qu'il n'a pas tort, il ne peut que faire ça, mais makambo seni nde peut-être ekopesa mwa mbutu mutu naye toyebite soki makambo seni to pe union sacrée oyo soki ekokende ndenge nini. Soki union sacrée eza ko résister c'est parce que makambo na mboka na biso toyebi bien que corruption ezali mwa makasi bato baza ko rançonner bato baza ko débauchage eza makasi na mboka wana tomoni député kimi plénière reporter plénière pour que bakende kaka koyamba président de la République mabeto malamu wana ezali programme ya gouvernement na bango to pe programme ya parlement na Sénat ndenge jugaki bon bakende koyamba président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asali plein ko bandana aéroport te nzela nesika zali kotambola kino kozonga na bisika na bango bakendaka to pe na ndako. Voilà. Bandeko bolingo Rango TV tozali kosenga na bino s'abonner na Rango TV bokenda pe na Rango Tsasa na YouTube Rango Tsasa na Facebook page Facebook na biso ezali Rango Tsasa. S'abonner parce que objectif nange ezali tokende na 1000 abonnés d'ici 2-3 mois. En tout cas, naza na posana comme na 1000 abonnés na décembre. Yo oza koyoka ngai meka ko partager pour être toko kako zala toko kisa objectif na biso. Voilà. Nena lobai na bino Domi Kinsala c'est mon sponsor actuel. En tout cas, nalobi joyeux anniversaire déjà parce que joyeux anniversaire pour semaine passée le 31 octobre ezalaki mokolo oyo Domi Kinsala kokisaki bambula mais tokokai ko fêter peut-être mbala ya sima na poste toko bandande toko fêter avec un groupe restreint. On va essayer d'aller fêter avec notre ami Domi Kinsala. Pambate fête kutanaki na mokolo te mama azalaki mo libanda mama bébé mitongo azalaki libanda kozonga na ezaki mokolo wana donc moi to sangana pena to fêter ezalaki te. Je profite d'ailleurs pour saluer maman bébé mitongo et pourquoi pas mes jumelles Timba Mousseï et Nzuzi Mousseï. Quand je parle de Nzuzi Mousseï, j'oublie pas tous les Mousseï. Par exemple, Nono Mousseï en Belgique, il y a Thomas Mousseï en Belgique. Et voilà. Donc, je ne peux pas oublier aussi Maman Nelly Mousseï Namboka Panama. C'est mes qui n'engamoka. En tout cas, mais à côté de ces gens-là, on aura toujours Maman Beata Lempika, Maman Bibiane Sangala, oh yazali, moi c'est un petit frère propre, Mastarangai Moko. Bato to betaka na bango ata mibele babetaka nzango te mebiso tozala ko beta nzango na bana basi ensemble papa na mama balingana aliboma boum so na bete bino dans sona na bandi bo comprendre mais biso yalaki masano bakebo banzango to beta kebo to sala masolo wana ensemble na bana basi dans mon quartier à Bandalungwa to kolaki biso toyaki kosangana basi na mibali en tout cas masano ezalaki vraiment elengi bana ya sikoyo kosakana ezali su ndenge ya karaté parce que toyebi soki banzala soko nini moyen toloba eza te bon sans critiquer sans quoi mais c'est la réalité de mon pays je peux en parler comme je veux voilà bandiko ba bolingo lelo ezali bongo le 5 Matingol, bandeko babolingo Raphaël Ngoma kati na Matingol na Rango TV. Topesi mbote na bae banso bakolanda biso. En tout cas, merci beaucoup. Tolobi au revoir de tokutani mbala ya sima. Ciao ciao. Mili kinani ya puli. Elengia.